Nanga eske bozolanda procès ya Rebo? Naomona lokola bato ebele bazobosana kolanda procès wana, kolandela eloko wana. Bobosani notre artiste. La seule qui nous fait bouger, hein, Congolais, boyana noto fanda to solo là. Je ne sais pas comment expliquer histoire oyo. Bofandi kaka boye, Rebo Chulo azokende prison ko purger 20 ans de prison. Même vous. Maman na bango. O eza nini pensa. Je ne sais pas bafani ya Rebo babengaka bango ndenge nini. Bachulo biato benga ndenge nini bafani ya Rebo bomatisa mwa bavoni mboya nanu to solo la. Awa likambo ya Rebo ekomo kema be. Soki tolobi mabe penza parce que pona ba Hollande la procès wana, pona ba Hollande la dossier wana, ba comprendre loko na oloba. Ezo kende mabe likambo komo ke flou. Tozo comprendre les sous-souté nini ekoya en futur. Ndeko na biso Kasai azo aggraver kaka likambo. Azo tia na sete o balobaka tia na se, let it go. Ndeko na biso Kasai aza na ye wana. Na ba avocat na e ba fandeli likambo wana. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre, l'heure à laquelle vous allez regarder partage nabiso oyo ya biso ya lelo. Bienvenue balandi nabiso ya kala, bienvenue balandi nabiso ya sika, ya chaîne nabiso Ines NM officiel. Toujours souhaiter binoka bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Voilà, si c'est toute ta première fois, tout comme même balanawi ya liboso, ya kolanda chaîne nabiso Ines NM officiel. Je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout bobo sanakapete ko cliquer na ngonga ya notification comme je l'ai toujours dit. Malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois que Ines NM officiel akobando publier ba vidéo ya sika bozala notifié. Alors, likez, partagez, commentez et surtout bobo sanate ko s'abonner. Voilà, to continuer na dossier na biso, to continuer na situation na biso, o ememi encore une fois biso et pas inabino, situation procès Rebo Chulo, maman na bango, Rebo Chulo, avocat lobi na eba comme o bengelanga, cliente na nga chula. Pona ba wa ebi chula te, chula sa aza crapaud. Na ebi te na lingala ba benga ngonde, ba benga ende nini, mais en français eza crapaud. Alors, bakomi oloba avocat ya ndeko na biso Kasai bakomi oloba ke chula olie ya chulo mama na bango. Alors biso toza kuna te likambo oyo ezo kangama biso ezo bloquer penza biso awa eza dossier affaire ya Rebo Chulo. Rebo Chulo akangami na ye na dossier ke ayebi eloko wana te. Kala mingi te bazotia écran géant to bobala kisa ba preuve. Bandeko na nga balobaka ba Swahili pona ba oyo balobaka ba yokaka Kiswahili kama shonka mai ichika kulubana. Cela veut dire que ceux qui okwe na mai ndima kaka accepte seulement d'être mouillé. Rebo Chulo na ye pour le moment yepe aza côté négatif. Donc azo boya na eke ngai mutu na ordonna ki eloko wana te. Mais ceux qui tolandala ki témoignage tout comme kosamba ya ba soldat oyo pensa ba beta ki ndeko na biso Kasai ndeko oyo pensa bazoloba ke bango te o ba otonaki babengaki bango bayaki ndeko nani kopesa nani balobaka nde nini renfort parce que babengaki bango ke non voilà bayibi l'artiste Rebo Chulo alors bakie kopesa bakie kosala renfort bakie lokola ko balobaka ndenge nini moko ba mo ezokima kaka saya kaka oyo ya kopanza nsango bandeko na ngai
bakendaki na bango kuna kaka mpona kotala situation baluka solution parce que bapolice baza basoldat oyo mpenza bazalaka wana mpona solution au cas au problème emonani problème emonani quelque part babengaka bango pour ke bakende kotia fait solution soki nakoki oloba na ndenge ya moko na ndenge ya bongo je m'excuse. Alors Rebo Chulo Azanae, non, ce n'est pas moi qui avais ordonné basoda babeta ndeko wana parce que de un nazana contact na bango te de deux mutu oyo abengaki bango ezalaki yete ezalaki ba réalisateur de bato babengaki basoda wana de bato babengaki donc pour na rebo soki eza yete mutu a ordonnaki pe babeta ndeko na biso Kasai. Donc c'est là dire je m'excuse eza kaka ba réalisateur wana nde ba pesaki nani wana décision wana ke bobeta ndeko oyo. Mais na kosamba ya ndeko Kasai aloba yende mutu alobaki ke rebo alobaki ke to betela parce que esika oyo babetalaki ndeko wana eza na ndako na résidence ya artiste Rebo Chulo résidence na ye donc na ndako na ye azalaki ya kofanda jusqu'à ce que a se sentira ki gêné pona bao batalaki vidéo wana akie atelemi na kiti akie atikali bao beta e fimbu. Alors pour Rebo Chulo alobi na ye non, ce n'est pas moi qui a ordonné à ce que qu'on puisse fouetter ndeko wana. Donc ezalaki eloko basoda bango moko nde bazwaki décision wana. Alors chose grave, basoda wana normalement ceux qui bokangi mutu o asali infraction ndeko wana Kasai aibaki téléphone aibaki sac wana yepe azana likambo. C'est pas seulement rebonde azana likambo mais ndeko wana pe azana likambo ba police pe bazana likambo, raison pour laquelle dossier oyo bazo landela yango malembe parce que police au kanyi mutu directement il faut tia oko omema na bureau botie na cachot pour que boy bako sambisa ye. Alors comment se fait-il que bakangaki ba police comme wana pona intervention mais bakangi mutu wana police comme beta fimbo na ndako ya mutu wana nde chose grave nde eloko oyo ezobangisa biso parce que soki babeta ki mutu wana fimbo na cachot ça allait être normal parce que normalement ça se fait ainsi. Mais kobeta fimbu mutu na comment se fait-il que babeta qui est fimbu na ndako ya Rebo et puis Rebo était là assise. Oyo nde eloko oyo ezotia Rebo na likambo wana makasi. Peu importe si ce n'était pas sa décision que Bobetaye, mais comment est-ce que tu peux permettre à ce que Babetaye, la décision à Basoda, mais Babetaye, Nanda Kunayo, Wanande Likambo, Oyo, Etienne Rebo Chulo, Nambouyement. Alors, pour le moment, Bisotozo Landela Kaka situation. Toyebi nanu te dernièrement à Bajis parce que Bazo Landela Penza. Témoignage ya mutu nyonso maloba ya mutu nyonso ya ba policier ba temo bazalaki Rebo Chulo ndeko na biso Kasai bango tu bazolandela mutu na mutu ndenge azaloba maloba nae sans oublier que ba preuve ya vidéo ezali chose grave. Ce qui réellement Rebo Chulo a redonné qui a pesa ki nani wana teke non voilà. Vous devez corriger ces messieurs. C'est pourquoi, parce que ça ndako na ba caméra wana, ceux qui ont téléphone, ils ont ndako na. Ceux qui ont caméra, ils ont caméra. Pourquoi qu'on permettre vidéo wana et les cas sur les internets? Parce qu'Ayebaki c'est une star, c'est un artiste. Ayebaki justice ezalaka. Ayebi ma babali kama justice que ils ont infraction, je m'excuse. Justice a kokio les canaux vidéo wana et voilà. A tomber sur la vidéo et tiens n'a pas problème. Pourquoi permettre que la vidéo wana et qui cote en internet? Parce que ce qui pense à likambo tolanda qui ango maleme mais ba vidéo wana ba preuve ezala quitté. On allait avoir balobande nini 90% ya 50% ya koloba ke non Rebo ko azana mbuyema te azana hein penza dans la likambo te.
Mais vu que ba vidéo ya preuve ezali, wana nde likambo. Et puis wapi na ndeko ya rebo, na ndako ya rebo. Soki ezalaki ata na balabala. Elingaki ekoma na simple. Na ndako na ye na résidence na ye abengi ba policier ole ba mema bazwa moyibi ba kie na ye na prison tout comme na cachot na bureau quelque part ba betie fimo na résidence na ye. Alors, ce qui est vrai Rebo Chulo azana likambo. Kasai pendeko Kasai azana likambo parce c'est du vol. Bango tout ba kopirige prison. Bango tout ba kokota. Loko les a 20 ans peut-être va diviser 10-10. Bango tout baza na infraction. Mutu o aza na raison azate, mutu o aza na raison te azate. Bango tout parce que za moyibi o ayiba ki biloko batu parce que yepe abando boya. Tant oyo ba beti ye nde alobi voilà na bwa kisakula mena kosamba na ya azolo bandenge ke ezalaki nde ndenge ba beta ki ngai nde salaki ke naloba kaka boye to kende kaka batika ngai. C'est du mensonge. Mutuana ndeko na biso wana biso nyonso tomona ki video wana ndenge aswa ki sak tomona ki yango. Alors mabe ya Rebo Chulo eza oyo a permeta ki biloko wana esalema na résidence na ye. Et puis na koloba ba policier moko asi alobi déjà ki mutu oyo ordonna ki eza Rebo Chulo. L'artiste est en danger. Carrière na ye ezo kende kaka boye mwana na ye toyebi to yeba te. Na kokola kaka na ye mbala moko ke mama na nga zaye atosa sala boye bakangaki ya koti prison. Imaginez-vous bandeko na ngai suite ya likambo oyo. Epai na ngai ezo sala nga mabe penza pasi na motema komona ndeke carrière ya Rebo Chulo parce que c'est la justice. Peu importe ba connaissance aux anango mbongo aux anango personnalité na yo na mboka. Rebo pe aza agent à l'état parce que les artistes ba futaka bango e pa l'état baza ba agent à l'état pe. Mais justice etika la justice. Na likambo oyo soki nga na olobelango na pesa kabino kaka exemple ya Constant Mutamba. Lelo toza wapi ye penza bando sala na justice ministre ya justice lelo toza justice justifiée. Lelo azo nani azo périgé na prison. Alors pour un artiste koloba les sous nini point d'interrogation bande on nga tolandela dossier oyo jusqu'à la fin. Dossier oyo nga penza nga moko nazolandela ngo malembe ya malembe. Donc bino bozala wana na kobanda kaka kubwaka matière na ndenge ya mabete me na ndenge ezo évoluer. Eza bongo bandeko na nga. Alors personnellement penza nazoyoka mabe komona ndenge nini carrière ya Rebo Chulo vie na ye ezo kende ko ruiner. Ki mama na ye parce que aza déjà na mwana nana kotika la mwana na ya aza mwana muke. Je ne sais pas. Nde azo kende ba 4 ans je pense. 3 ans, 3 ou 4 ans. Et puis maman qui a eu disparition na prison. Moi na encore ndeni parce que après séparation il y a yena papa ya mwana l'artiste jeune leader Inosbi ye muto azwa ki mwana. Siko bako zongi sela e pa Inosbi. Bah likambo wana toza kuna te tolandela na no procès. Et puis tokozwa mot final ya juge oyo penza koloba non. Justice et lobby boyena analyser ba biloko nyonso alors eloko asuka eza boyena boye de to landela. Voilà bandeko nanga moi je veux toujours dire bino pe bo pesa bozomona ngo ndenge nini ezokende pona bino l'artiste ako kota na prison ou bien azana coupable te. Soki penza bozo landela coupable ou non mais vu que Salime Nandako na ye eza likambo penza bandeko na ngai akoki na ye aza mutu a ordonna ki biloko wana te mais ndako na ye ba vidéo et puis encore internet. Moi je vous ai toujours dit internet alelo bokeba nango. Internet alelo ezaka eloko ata vidéo ya 10 secondes et kota na internet et amoko kota ta na ba caméra te ba chombo te
eza biloko mosusu kaka esalami esili kaka disparaître sa biloko akotala na miso boye ya live oyo babenga live face à face esilaka mais biloko ya lelo oyo ezokota na batelefone esilaka te parce que soki mati kaka internet monde entier mobimba ekokonsome yango nde biloko tovi parce que nde preuve asuka soki basili kosamba basili baprocès na bango nyonso bakotia sikoyo écran géant wana biso nyonso tokolanda preuve wana nde en conclusion à likambo parce que rebo soboya na eke c'est faux biloko wana ayebi yango te mais nde biloko esalemaki tolandela yango malembe tokoyeba suite ekozala nde nini voilà bandeko na ngaka nde botala ngala lingaka bozotala boye botia ba commentaire bolike bopartage ana partage na biso ya lelo ekoma peza epa bato nyonso batia Rebo Chulo notre artiste na ba prière ndeko na biso patri nani Kasai abosanaka eloko wana yebi te problème eza déjà na l'état même si abosani même si naolobake akufa mais même si akufi eloko wana ekosalema kaka bongo vike eza na maboko ya justice mpenza akolandela yango kaka donc akolandela yango je m'excuse ti jusqu'à ce batrouver conclusion bakotala mpenza eloko akosala eza nini oyo tokotika mpe eza nini en tout cas eza pasi na motema komona ndenge likambo ezokende eza pasi bandeko na ngai babosanaka eloko wana ba justice batia kaka na se batia kaka na se sinon eza carrière ya Rebo en danger vie na ye mpe mpenza en danger parce que imaginez-vous bapesi ye 20 ans en prison donc tomona ye kaka na 2046 toza na 2046 eza lelo eya lelo te. Alors vos prières s'il vous plaît, vos prières pour l'artiste Rebo Chulo, sinon suite eza mabe na ndenge ezokende boye suite penza ekwa mabe penza makasi suite eza ya bien te. En tout cas ba prière nanga eza ke dossier wana alonga yango alonga penza procès wana a continuer et je suis sûr kao baloba que les conséquences que les conseils et que porter penza conseil mbala mususu ako répéter eloko wana lisusu te akoyeba ndenge ako maîtriser ba couleur parce que za biloko sikotala biloko ndenge lingi ruiner vie na ye biloko kaka ya mokili oyo ekoyaka chombo ekoyaka na se epasuki mbongo oyo penza akabolaka ngo ba fan. Voilà bandeko na nga tokomi na suka merci pour na kolanda biso. Permettez-moi toujours de vous dire bye bye.